makelele na subana na kipela ngate njoka nde événement zo sala ma mutu auti likolo aussi après na kimi na 4e niveau le 7e niveau tina C bayi ko benga ngate o leki non akufunga leki na ngana o rosi ngabi n'importe quoi bande ko basi bazo kufa bande ko mibali bazo kufa donc tous ba te vraiment tous nos congolais tous en wapi et voilà aujourd'hui le on sala émission tous na kata ville et frère yango ndi oyokaki sako lelo na ntongo passé par là ndeko na biso mwasi akofi ndeko na biso bazwaki ba problème na mobali na ye ndeko na biso bongo ya mwasi amibwaki oyo toyebi te soki batindikaki ye comme ça tokombeka kozwa bacongolais awa mpona ngai vraiment afin de juif noir au moment où je vous parle nayebi vraiment histoire vraie te mais aujourd'hui na kiti na evrai babengi nga na kiti na mboka evrai mpona nameka koyeba vraiment histoire yango ezali telemi eza mboka na nga telemi eza makambo ya mboka na nga telemi eza makambo makila na nga des Congolais te perdre bango au moment où je vous parle des Congolais te perdre bango moi si na mobali bazalaki couple na yango na bazalaki couple aya na yango na kopona moi ça c'est pour ne pas hésiter tout mekano pour vraiment éclaircissement vraiment ya masolo yango j'espère que bozomona toza na mpaka grand frère sur moi ils ont kokopusa na s'il vous plaît tout mekano vraiment kosolola makambo vraiment ngai naza na place tableau babengaki nga depuis ce matin makambo ezoleka na ville na bino yango na ye lelo vraiment kokofrance afin de juif noir oyeba te ce qui se passe awa na mboka ya evrai et puis surtout la communication congolaise. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé de Congo France. Mère, okoki moko se présenter liboso ya bandeko bazolanda biso par-ci par-là na kati ya Congo France papa komona ye nani awa toza na ville nini towana evrai nga komona nga ya toko totala caméra mona ya toko towana semeki na biso mwasi na biso bifimeta mwasi ya César Lundala toki basama ngo ministre na biso pati ponga babenga tout d'abord na ba 1h quelque na ba 1h30 nangana yamba botelefone ekatani après abenga so na 3h du matin na maître wule ekoti na so lourd maître wule abenga oyoki makama petit no lourd neki na yita ote ayibisinga ke ya kisoki nini vérité toyebi na vérité te toyebi kaka ke bango benga banakala bana 1h du matin baobenganga de lourd la fait tout bonheur moi c'est là quoi moi ça fait sur place il y a quelqu'un de bien le début de l'eau il est bali donc c'est la chose pas sur la vérité tu vas la vérité merci beaucoup papa est-ce que oyeba ki ba bien est-ce que on s'approche pembeni na bango pona koyeba que non est-ce que vraiment ça vrai que non mobali c'est toni na zoyo ka mobali tini kaki ou soit oyeba ki bango kaka moi ni ba le peut-être pour makambo ko ngana yeba on banakala petit on a goûté na mois de mai les mois ba lobima abenga na ibu na sele pa na nga abenga après dia uzi abenga tata papa yuka papa ile ni papa na kana uyi wana na kana yo o idenga tu ni kamu bo bitu na tribi kwa sino ba pinde mo bo ye fala zone sango siko ba ko bena bata ba teka ba pinde wana avec ce ngana kende kile na mo kende là il s'est bien fait pour le numéro na yo pona muni moyi ba nubi ma muni na ba problème donc kana kiti ba ngai ba ko yi moyi ba de ba ko et buta mo on tiki no na conseil moi ce n'est pas itinga avec avec papa ah tala boye o muni ngana na un bain na junior lu tu vas toujours ba trouble donc ça on peut même ba défrer alors bana ngane wana ke ngabla tuni bitu ba tongo banai abike ba tongo limite ba tu wasala bango ba mutuma po libaya na kunza la totala la petite de conseil quand bon comme c'est bon pour le ensemble donc c'est ça quoi merci beaucoup merci beaucoup na bande bazo na biso quand on le fait comme France merci na bande bazo na biso vraiment na ça ino kina awa totala mboka evrai donc le moment je vous parle de Belali Mibale et moi ça Mibale kolba na moto alors tout mes choses pas congolais mususu ba me ko fongolela biso vraiment image ndenge za la kaka bien na ba bozola na biso vraiment ezo sala na passe na mboka na biso ndenge makambo ezo kendele ndenge na maman s'il vous plaît maman s'il vous plaît benga maman yaka mbambu Mahmoud oyo lobate non awa toza na kati ya communauté congolaise bazolela parce que ba congolais ba kufi donc moi c'est un mobile mais histoire c'est notre histoire ndeko yaka ndeko mwasi ya mobali baswanaki na butu
apparemment ndenge ezalaka kaka mwasi na mobali baswanaki apparemment moi baturagime ezalaka trop selon masolo ndenge ezalaka epuis lobi na butu ezalaki grave babumbi mwasi na mobali ndenge ezalaka kaka eye kosala ke non mwasi il a fallu à se défendre et du coup na ndenge papa yaka yo namoni oyebi histoire bien en tout cas tomekama kosolola j'espère que bazomona couleur misusu mais bakokomprendre te bakokomprendre na misusu makila vraiment eza kuna ja ya bacongolais. Bonjour papa. Bonita bon papa nayebi ke non yo ozalaka toujours awa na efe est ce que okoyeba bandeko na biso ya basi mibale bakosu baza bacongolais mwasi na mobali okoki koyeba bango yo kombona mamoni betela biso na histoire elekaki ndenge bon nga nazalaki te vraiment mais nayebi bango bien makambo oyo elekaki ezalaki lobi vers 23h mobali alimaki pas mais après azongi ndenge azalaki wana ndenge amesana kosana na mwasi kolinga bon ezalaki bakasi tina ndenge bakomi bakiti na balcon bakomi na balcon mwasi azoka se défendre azoganga osecours alemba nazwa malamu se jamais tu mobali kabwakaki ye to kabwakani bango mibale ensemble mais dit que le témoignage de la voisine, moi c'est la goudane, donc avec une maman menacée, moi on a dit, peu menacée, ma fille, bon, moi c'est une personne qui est là, il y a une petite chose Renate mama Renate yaka ça na vraiment parce que toujours profiter na image parce que moi au moins na moi vous allez on est toujours profiter de prendre la place haut parce que pas sur le cas qui marque non, on est là pour expliquer parce que vous avez la petite sœur Nara. À chaque fois, si un souci, un problème avec Nara, pour expliquer la secret pour la Badouana. Garçon Anna Junior, c'est un voyou. À chaque fois, mais la Sakaye, à Kobomaye, au salaire, ma belle. Et puis, Amélie Massanganaye, à Kanyaki Nanda. Soit il y a un juif pour la Kanyaki Nanda, à qui n'a pour la Mélie, mais année sur la Songi, abandonné comme mélanger moi. Moi, c'est un mois là, il y a 2 ans et demi. À commencer, moi, c'est devant moi là. À cause de la poussée, et non, dans un maillot, on a pris tout ça, moi, c'est bien la téléphone. Il y a rien à te faire de tout ça. Il y a rien à te il y a quand même la pause à l'air. Il y a beaucoup de choses qui sont là, les gens qui sont là, maman, n'importe quoi, bien pour maman, bon, expliquer mon bain, papa. Moi, si le but est aligné, je suis aussi battu. Parce que le logo de Tika est exactement pas force à rater. Tout le monde. N'expliquer mon bali, n'expliquer, n'essayer bien normalement, les gens là, la mini sous-souté, n'a les quand comme à lobby aligné dans le Tika. La petite si n'a sim diana kei, moi c'est pas Tika. Et le type comme mon bali à Hollanda, moi c'est que voilà, lundi moi je suis bon, moi c'est sur la zone ici à Oyeb Sangati. Non, non, Oyeb Baki. Donc, ce que là, on a mon île qui n'a yo, na mon bali wana. Na nenga kuzu, mais si un problème à Bengen, on peut expliquer. Mais à ce qui m'a dit que les Athènes, il y a déjà 3 fois la matiti, on a expliqué, mon bali a tout le bal insulté, pourquoi parce que n'a aussi qu'auquel ça a dernièrement. Mais si la vie a ligne, on a comme les qui n'ont le bi, à ligne, maman la qui cherche sa maman Rosé à Benginga. Elle s'est arrêtée, il y a des aïens, il y a une photo qui n'a mis, prophétie, il y a une église qui est Rosé, soit à continuer à m'baller à Kokufa. Nazaki wana sur place d'expliquer Rosé na biya banda raisonner vitala maman na yo yo moko yebi vi yango ki chassa ndenge ezali yo mtozo mo mukie otindeli maman na yo na miti otala sima otala ndenge otiki famille na ki chassa tika mobali atala professeur bimi bebe oya rete na ndenge ngai suki na tiki ebona babote mobali babote ba clé mobali arum kola na escalier na couloir na porte ya moi si ka mon sa bimi ala ndie ko fuka ma kobondela moi si mobali azaki na mission na ye aouti ceux qui payent ni ceux qui mboka nini aza congolais quand même aza congolais comme on est junior ndambi ceux qui ndambi aza congolais c'est un congolais mais à vivre à Ouaté à vivre à na Evrété c'est un inconnu tu veux si ka outi donc mboka mobima aza mal aimé parce que pas mututu awa a créé problème à tout le monde donc a créé un problème à tout surtout à tikala yemoko a escroqué garçon dernièrement j'ai dit ah ba benginga et pas garçon tous années à benga oh n'a expliqué toi que grande sœur à Rosie là mobile à Rosie a escroqué 1300 €. On a dit ah na mis au lobby oh n'a porté moi c'est lui a porté plainte mobile a bien porté plainte c'était pourquoi parce que abinza mené à quoi agir comme hier à 5h du matin a été dans la taille na yembo on est monté
na ye mo mbala na ntango bibi ya te nzambe ni aosala wana jeudi nayebisi na bi justice ya nzambe esala parce que nga na miso namonaka mobali wana c'est comme si un esprit de mort réseau de c'est comme si un esprit de mort réseau dérangé parce que moto akozala boye te baproblème na tout le monde na expliqué bango napesi conseil mobali abi nanga antuka ngai natiki nzambe asala wana jeudi lobi vendredi na butu nazaki kaka nazalaki na telefone babengi nga o lekino akufi biso oki naoki bakeli moko bum nayebaki te croyant ke masasi ebeti so nakipe nanga te bagi nanga so bagi ya bana nazalaki à côté appartement na bango yango oyo nga nazalaki à côté na epa kopi nanga ngozi bakoko de telemaki ete osolola naoki makelele nasusu bana nakipe nanga te nzoka nde événement ezosalama moto auti likolo ozi nakimi de 7e niveau tina 7 bayi kobenga te o leki no akufi ngabi leki na ngai na o rosi ngabi n'importe quoi na bandi mbango nazokima la police est déjà encerclée bazui corps bafiniki corps na ye sikoyo te même motion na okoka te na olela problème nazolela nde sikoyo voisine aza koexplike mopanzi ke non ye ayokaki batokie ayokaki rosi azoganga au secours voisine aye atokie mobali akangaki porte abokofunga ozabi bakangi porte na kati ya ndako azwi fungo ya tie na poche azomenance rosi ozobanga au secours ntango akimi atie na balcon atemi na balcon azoganga au secours voisine wana akiti na ndenge ase ya balcon agangi rosi ya kwa rosi wa mondele mamoko mobali azopousse mwasi na balcon bazobunda na balcon soki azopousse mwasi abwaka mwasi abi na oboma ye azotindika ye kotindika azotindika mwasi akole ye mobali na bilamba kopousse mwasi akole mobali mwasi abimi kote abendi mobali bamani bango mibale voiture ezalaki na se mwasi akoleli paraprise ya voiture okoya akoya mwasi sur place akufi mobali comme akoyaki likolo ya mwasi ase protégeaki mwa ndambo na nzoto ya mwasi. Après la police il y a mobile qui respirer un peu moi moké bah comme ma mobile na urgence donc moi si la police est couvrir maman corps na ba moni que moi si a cousu apparemment je connais moi si oui comment tout le monde pourquoi tu connais pas que non c'est comme moi mobile wana a outil mais na koyo quand même sur apparemment bah ça sur moi on a déjà attaqué déjà dans deux ans en même temps bah sur la zone apparemment non moi pourquoi connais pas moi na ça mobile wana non même pas moi na azaya yete moi na les qui a boti mobile a boti na Londres moi na azaya yete ya mbala ba boti te mais non tu sera apparemment moi ça ya zemi ngana yebi kutu te de gabombe linga ki ana zemi ya zemi na yebi te gazaki na zemi donc nazo ka monja nda so moninga zo komba nazo ba kwa ke santé kaka panda moto munene na yebi te ka koma na zemi mais nazo kaka lobby ba la police bi ke ana zemi ya 5 mois akufi na zemi mais ngali so na zemi na yebi te parce que nga pona ngana bike mobile ici libala ici et ici azongi si na kuzu ngana yeba kité. Merci beaucoup to là lancez moi un message parce que j'espère que bande retour à la communauté congolaise bozo langa bozo mona makambo zo le temps na to na France na ville Évry Normandie donc ça va ngai dema na fata ka wate na yaki na sola kina ma concert de meta et na bande ko ba fana na ville ba benga kina ba ko France afande yaka ndesinga kinaya mais nika komika ko lancer moi un message difficulté ni parce que bande ko te perdre bango et puis ba difficulté ni na minute parce que normalement solution comme si ko photo lu comme moi to kunda et le koni ko lancer donc ba programme ni le koni mo zali ko raisonner pour l'instant pour na bande ko déjà ici déjà ba vraiment pour l'amour de Dieu ils ont déjà problème ici et quoi problème et quoi les biso la communauté congolaise on sait vraiment le soutien na ba congolaises ou ils ont un bon cœur parce que liwa et yaka eza ebeta na porte ya mutunyonso to souhaitera ngote que non le l'autre recoufwa on les a des stands à maison benda yebi pour na ngai congolaise oyo aza na bonne foi ok non motema ebeti de asunga soutenir parce que la mboka oyo ana mutuki ya paka biso ba oyo. Donc la minute oyo le problème c'est quoi maman na a sala qui crise parce que aza émotionné donc la minute oyo maman na a sala qui crise la minute oyo aza na hôpital na yebi suite té donc parce que yemoko aza likondi aza ko la Joseph a famille na yem ta sunga maman na moi meki azwaka parce que la minute au premier quoi on sait dans la communauté congolaise aza la bonne foi c'est pas forcé et ça la forcé té oyo ke motema nzambe beti parce que liwa eyaka pona mutu nyonso tout
liwa ebetaka na porte ya motu nyonso na osenga na bino bacongolais bacongolaises oyo baza na bonne foi parce que ngai akobeta motu te ke ngai mona okunda ye te ke ngai moko ndeko na ye nakobeta motu bongo te c'est pas facile ozomona motu oyo parce que te congolaise na kati ya poto na poto déjà ka France te partout dans le monde, même la Belgique, la France, la Londres et partout, ok non, à la bonne foi, à la montée maintenant, et puis le problème est quoi déjà, la minute où tu es condamné dans le déposant du camp, il y a mort d'homme, nous a bouffi. Donc tu sais qu'il soutient, la montée manzambe simbié, à la bonne foi, il y a quoi aider, la mouké n'a pas causé l'ango, la cotisation a geste, c'est ça forcé, tu sais qu'il peut monter. Geste oyo kosala eza te ngam na ofuta bango nzambe ya likolo ayebi babi le bienfait n'a jamais perdu. Merci beaucoup. Donc yango na ngai nasenga kaka ke oyo motema ebeti ke asunga akosunga toza na bijou meta ma passion tv na evre ye moto aza na ye moto asimbi baimage nyonso tu awa azolandela biso mpona makambo oyo à partir ya bijou so bocontacte bijou meta ye nde motu akopesa biso programme nyonso tu po biso toza awa toza ke le problème tokuna nano ndeko na biso. Merci beaucoup na bato balandi biso, merci na bino toza surtout de lever Congo France. Voilà bomoni ba makambo ndenge toleka na kati ya mbeka mondele. Merci vraiment na Bimba, merci na mon vieux Choka Mumba. Merci à mon vieux Nestor Mika, merci à mon vieux Mission, pourquoi pas mon frère Apacha Mouba. La bonne sanité, dignité, yo yebi ba masolo, hein? Donc Chibet Chifa sous dignité, yo yebi masolo. Merci na bande retour beaucoup kolanda bomoni ma sœur n'est pas sur là parce que le réseau des gars on a la carte française la carte ville Évry avec Évry Normandie et puis na osenga na bato tout oyo baza na carte mboka Évry et puis na bato tout baza na mboka Vernon na bagayon et puis na ba pourquoi pas na Paris parce que tout ça presque bisika so bisika moko bo meka ko zo vraiment du campo au sérieux ndeko na biso congolais akufi aza vraiment na famille propre vraiment mais surtout dans la famille na ye c'est-à-dire bato ba Évry pas pour na bakito à faire na date ezoya na dimanche prochain na 14h dimanche Évry la Madeleine na Madeleine na bakito à faire et la place à Rivi oye bandeni moko solo là pour na komeka kokunda ndeko na biso oya kufi Rosie apparemment azalaki ex danseuse si je me rappelle bien ya Tchala Mwana donc bandeko tout bozo na message oyo na bonne tête sa mbote na bave na ngato oye ke non ndenge to sala musala na biso na pesi mbote na na édition na pesi mbote na na Venestor Mwika Ashoga Munga pourquoi pas à Dimitri Gilbert Chibangu na kosani mon frère Richard donc il y a pas tout à la émission dans la boka en tout cas bobenga biso même pas même na numéro oyo ça na senga fan chiffrement naza juste et puis aussi à côté na voye bande na ko sala pour la te ba ko sunga ndeko na biso et puis to mika ko sala quand même na bomoko pour la kokunda ndeko na biso ya mwasi tellement za ite na mo avec ite na monde de musique oza wana ta biso ba journaliste pour na ko soutenir peu oza ngate boya vraiment dimanche na 14h na ba kita vers na place à Bibi et ko sala malamu merci na bande ko to la biso merci pour kutani na mbalasi merci.